la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 Voilà bandeko balandia Info 16 esika bozali mbote na bino nyonso na ebike na moment oyo bozali ya kosepela po bomoni mwana na bino leki na bino ndeko na bino Tonton Mwinga 16 mm liboso ya etando ike na bino awa na kozwa bino ta ebele tende balobaka nazokende la lombango mbala moko na yambi nani na yambi président mangituka na koloba donc na yeto komeka ko solola tomeka ko solola na mulai pe moko komeka ko expliquer biso azali nani aye ko sala nini poto moni na mboka na biso azali moto ya diaspora mbote président mbote papa na ngai tomoni yo awa osalisi conférence de presse est-ce que ko bandana no ko se présenter bandeko na biso o bayambi yo mbalano ya liboso na Info 16 bayeba ozali nani matondo mingi napesi bandeko ya Info 16 mbote mingi nalandaka Info 16 nakanisi tozana ndeko Marcel Katina Kosek azali pe moko ya bino asalaka na Info 16 donc nalandaka Info 16 ngai kombo nanga eza Valère Mangituka Mambweni naza mwana diaspora kuna na diaspora nafandi na États-Unis naza président ya communauté congolaise des États-Unis au babengi bongo CCUS donc bisonde to salaka mwa musala kuna pona kobunda ndenge boyebi kaka mboka na biso ba condition ba guerre makambo ebele biso nde tokendaka kotela mela ba mindele pona koyebisa bango ke makambo eleka mboka na biso tozo sepela nango te bino boza na même mise parce que bwana posa bozo ba biloko eza kuna mais il y a toujours ndenge bokoki kozwa yango sans que boso pa makila peuple na biso donc tozaba na diaspora biso nde totelemaka pona mboka na biso na diaspora. Voilà balandia Info 16 balingi bayeba pona yo pona zomona ozolobela mingi kimbangu pona yo kimbangu azanani matondo mingi bandeko ya Info 16 kimbangu azali na kati ya bonzambe omoni bonzambe tango ekita kati na moto bato bapesaka yango bakombo ebele bato bakoki pe kobenga ye nganga po bamoni ke abikisi bata maladi baloba mais oyo banganga nde basala yango donc soki po bengi ye nganga benga ye kaka soki po bengi ye prophète benga ye kaka mais yo moko tango kosangisa makambo nyonso wana okomona ete dimension na ye eza likolo ya banganga eza likolo ya ba prophète okomona ba prophète baleka bakenda bazonga kutu susu te toyokaka kutu pe bango susu te sauf soki totangi bango na makomi mais ya kimbangu ayaka abimelaka bato amonanaka atindaka bato misala abikisaka bato ngai moko na oloba na bino na ye ana mwasi nanga akufaka na Amérique ba docteur balembi bakoki ete mais nayebaki pete ke oyo azotinda nga na sambeleza kimbangu nayoki kaka mungongo elobi nanga sikoyo fukama bondela mpona mwasi na nafukami na bondeli ntango nalobi ame mwasi na nga lamuki bazwi certificat de décès bapasoli sikoyo mokolo mosusu aye kobima alobi ke ngai nde kimbangu nga mutu na ntango tel nayebisaki obondela nsambela mpona mwasi na wana na États-Unis yo olobaki mutu wana aza prophète aza odela ba prophète bazaka na dimension wana te donc natiki bino moko po comprendre wana eza kaka moko boyebi ke eza ebele bato baza ebele bana ba témoignage bo comprendre dimension prophète na dimension ya molimo santo
Voilà, dimension ya prophète na dimension ya Molimo Mosantu. Awa toyoki yo na conférence de presse osali olobi ke Moindo akokoma mondele, mondele akokoma Moindo ndenge prophétie Mvuluzi Kimbangu alobaki. Nga pere moko esalaka nga mwa confusion. Moindo akokoma mondele nakopakola ba produit na biso tozalaka nango akokoma mondele na forme nini? Ingeta papa nanga eza motuna ya malamu mingi omoni tangu papa na biso Simon Kimbangu na tangu wana apesaka prophétie wana ezalaki tangu oyo mondele nde azalaki kokonza mondele nde bande koyebisa koko na biso ete bolandaka nga naza modèle. Donc mondele amitiaki likolo ya moto moindo à tel point que bayaki kokuta bakoko na biso bayebaka nzambe mais balakisi na bakoko na biso ke te bokoki kozala nzambe solo te il faut kaka bozwa nzambe ndenge biso tolakisa bino do biso nde to ba maître na bino yango wana omoni na bonzambe na ye Kimbangu alakaki deja na bana na ye ke bino bokomi konza bino moko. Non seulement bokomi konza bino moko mais boko konza pe mokili oyo parce que bango bazwa kozwa pa na bino soki totangi na makomi bakolobake même le roi Salomon la reine de Saba oyo abandaka kouta na Betchopi abandaka komemela ye ba offrande mais ba offrande wana ezouta na mabele ya Afrika na mabele ya Afrique. Donc biso nde to na oyo eza kokonza mokili soki kaka tomiyebi tozwi conscience mbala moko tokosala po te tokonza siko mokili parce que biloko yango ezotambusa mokili ezouta pa na biso nde yango wana alobaka ete bokokoma mindele c'est-à-dire bokomi konza bino moko pe bokokonza mokili bokosala misalo bango baza kosala lelo. Voilà, likambo oyo ezobetisa bato mitu ezali likambo olobi ke tokosala mituka ndeko lelo tozo fêter 61e anniversaire ya indépendance. Même Dio de Zenero yo oza ingénieur na tosala yango te ventilateur ya pamba eza ya mame siko nanu kutu tokomi ata na niveau ya kosala ta papier mouchoir oyo te mbala moko yo lobi tokosala mituka tokosala ba avion tokosala ba ordinateur ndeko nanga wana eza kobetisa bandeko mabaku te matondo mingi ndeko nanga développement ezalaka processus tangu tolobake tokosala mituka tokokoma pays développé ekoya lobi te ndenge na lobi boyemba mo lobi tosali mutuka mais tokolanda processus ya développement et puis lokola eza mayele na biso nde bango bayibaka eza kibokonzi na biso bayindo nde mondela ayibaka c'est-à-dire que bango bana nyongo na biso donc toza na droit bango ba kozongisela biso o bayibaki donc déjà transistor diode oyo zotanga wana o mundela sala eza déjà nyongo o bango fo baya ofuta donc mutuka moteur o bango basala eza déjà nyongo o bango fo baya ofuta ba pine ba caoutchouc euta pa na biso oyebi malamu ba belge bakataka bakoko na biso maboko pona caoutchouc donc ba caoutchouc o bango basala ki ba pine eza biloko na biso cela veut dire que bayiba ki fo ba ozongisa donc soki lelo tolobi ke izini o esaka ba pine lokola caoutchouc eutaka na Congo boya bosala ngo na Congo pine bandosama na Congo tolongi o tolongi te tolongi no soki tolobi ke moteur izini boya na ngo na Congo puisque matière o bosaleli euti pa na biso tolongi to tolongi te po eza biloko na biso bango bazwaka basalelaka soki baye kozongisela biso yango tokomi kosala ngo awa ata elongo na bango po baba leki na biso bazalaki nde na motema mabe me ngonga ezobeta fo basosola po bakoma na motema molamu basenga pe pardon tokolimbisa bango baoyo ateti mpe bakozala na bango yango wana bapesi biso bakombo tokobeta fimbo akekele donc bakoya na nyongo na biso bakozongisa ntango bakozongisa tokofanda elongo tokoma otravaye elongo na kotravaye elongo loko eza mayele bokonzi na biso bayibaki ntango toyotravaye elongo eza kozonga na bana ya mboka ntina ngonga moko tofongoli basekersale ya biso moko oyo biso mpe tokoma kosala nyonso wana eza travail éducation d'abord il faut préparer population yango wana omoni
tolingi peuple azwa message o amiye bayete tangu na biso peuple ya kosala misala na biso ya mboka na biso ya Kongo ya kokomisa ngo esika yango esengeli ekoki kozonga nsima te eza likambo bana diaspora te eza ya biso nyonso tokosangana totya maboko elongo mpe tokodevelope mboka na biso eza processus ekoki kozwa biso 10 ans 20 ans eza processus mais soki tobandi yango lelo te génération future mpo mwana akobotama lelo après 20 ans akoma adulte sikoyo soki biso tobandi koprépare baoyo ya lelo te bana oyo bakokisa 20 ans après bakozanga base oyo esengeli tobanda kopréparer lelo donc bocomprendre que eza processus peut-être totonga voiture lelo te peut-être mwana oyo kobota lelo après 20 ans totonga voiture mais tobanda déjà processus oye akoya kokuta déjà ba chaîne ezala o ezako monter ba véhicule yetango déjà ake classe na âge à 13 ans totinde na classe ya ingénieur akomi koye pour la mécanique ezala susu mécanique oya ba théorie ebele belete parce que ngamo na salle technique naza mwana iti bonsomi na collège bonsomi tobande kotanga na baninga o bazaki na ba école mususu bayoka kaka disjoncteur na munoko mais batikala o mona ngote batikala pe ko pratiquer na yangote donc elinko baké to fongola processus oyo bano bakobotama après 20 ans bango bakendo yekula mécanique à solo bakende stage na déjà na ba usine oyo tokozana ngo ya ba montage comme ça bango bayekola potamba bima ba mécanicien ba ingénieur bango nde bakoma kosala soki pe to tosi na biso ndenge bonzambe ezotinda biso peut-être to komo sala ngo avant que génération bana na biso baya. Voilà, président nayebi ke oyebi makambo bayindo mwa makasi écriture mandombe obosani yango te oyebi yango président ba projet ozokende na biso kutu ya mulai nanu oya mukuse kutu écriture wana mandombe esi ebima meti lelo écriture ebima me bozo ko mettre yango en pratique te siko oyo yozolobela wana est-ce que to ko mettre yango vraiment en pratique matondo ndeko na ngai omoni tozonga sima pona nini parce que makambo na biso nyonso tozela ba gouvernement ba yi politique bataminene o basala ba kombo basalela biso yango o batwana bana tante ya biso peuple bana tana biso te bango si bazala na bango et pasi ya biso peuple peut-être quelque part raison ngo bonheur na bango il faut biso moko peuple tozwa conscience écriture mandombe ndeti biso na kati ya COSEC tozana 3 programmes. Programme d'autosuffisance alimentaire, programme de construction des infrastructures de base et programme d'entrepreneuriat et éducation au développement. Écriture mandombe, ça fait partie de l'éducation et du développement parce que y a un sabiso identité na civilisation na biso. Donc, écriture mandombe et kozo esika nango kati na biso. Bazali to zalana bango un de mes meilleurs amis na kati France Papa André, Papa Adrien, aza membre na kati ya mandombe na kanisa même représentant ou bien aza na responsabilité. Bazali. Donc tango misala COSEC eza ko tambola na partie o ya éducation et développement bandeko ya mandombe bakokota po ba kopesa éducation et développement. Sikoyo eloko na lobeza ke soki eza na mwa makoki po musala na esalama. Et que tozo kansake makoki wana fo bayi politique baya opesa biso yango voilà pourquoi ekotikala ko sala maté il faut to mise en charge tant que tozo sala ba budget na kati éducation toyebi ke éducation culturelle ezali budget nango ezabo biso moko peuple nde na bosangisi oya biso to bimisi budget na biso poto sala oto nango posa mais ce to lobi ke bayi politique ou bien batambongo ou bien bato basala ba kombo batela biso mbongo po biso to sa musalana bakochaka yango jamais et tokotikala kaka bongo voilà la différence il y a procédure oyo bamsusu basala ka déjà na oyo tozo proposer na peuple poto tambola nango ndeko Valère oyebi déjà ke na Kinshasa to na Congo même mona mutu ambongo aza na mwa ba moyen na ye soki ake kosenga na l'état ke bopesanga kaka esika mwa avenir onga na vandi na koka ko bétonner yango et créer ba problème ezalaka ke non yo pesa mbongo koto yo po gouvernement azwa charge ya kotonga nzela wana or so totali na programme na bino ezali normalement bino moko fo botonga kanzela papa esozo mona teke vision na bine kosuka po l'état so alobi bopesa mbongo wana bokosuka na ye wapi matondo ndeko na ngai l'état ezanga na yo
tosalaka mibeko po etambusa mboka tosalaka mibeko mpona otosa mibeko biso tokokende pa l'état en tant que peuple pe l'état toyebisa eke auta na famille na société civile yambo yo koma responsable po baza ba responsable baza wana mpona kozwa responsabilité ya mboka ya société oyo biso tozali bapeple tokokende pa na bango totalisi bango makanisi na biso tolobi ke toza na posa tosala misala boye toza na posa ya autorisation oyo babengi permis d'exploitation bopesa biso permis d'exploitation autorisation mpo totonga nzela ndeti na komi na Selembao tosangisa ndeti nzela oyo ya sana ya komi na Selembao tosangisa ngo na ndeti oyo ya Mongafula ya rond-point Ngaba l'état apesi biso autorisation ayebisi biso ke non mpo topesa bino droit d'exploitation bofuta autant biso tofuti mbongo l'état ye apesi biso permis biso tose musala c'est de l'entrepreneuriat soki balingaka mboka toza neliki ete bakopesaka biso ba permis d'exploitation po biso tosala musala o biso tolingi tosala bon soki balinga na bango mboka te wana bakoboya na bango omoni siko tina ya kimbangu na masolo oyo po tango bakoboya biso tozonga pa kimbangu toyebisi eke musala opesaki biso letango aboyi na ye kimbangu asani ye moko azwi décision na ete yango apesi komboti akolobake non seke bolamu nga nalingi mpo na peuple na ngai yo oza leta moyini yo lingi yango te na olongolo wana mpo soki mbango alobi alongola de 1 jusqu'à 20 lobi na ntongo alongola bango ocomprendre parce que apesi clé alakisi clé elingi kolobake na clé na ye wana asimbi pouvoir ya bapema na bango soki akangi yango lobi bazala susu te donc soki baboyi na bango makambo kimbango alobi na bana na ye kimbango akosokipe na bango wana eza su ya biso te biso toye tofuta droit ya permis d'exploitation bopesa biso permis d'exploitation totonga ndako totonga nzela soki balobi ke non bokozwa te biso topesi rapport pa oyo atindaki biso voilà nalandaki yo awa mpona signale bato oyo bazotala biso ozali chrétien catholique mais yo chrétien catholique mais ndenge nini okomi kodefendre makambo ya kimbangu koleka kutu bato bamimonaka bakolo kimbangu po yo oza no chrétien catholique na bande kozela na yo kaka mingi yesu epa na yo matondo mingi ndeko na ngai normalement biso tosala ba religion te tosala pe religion te tosala pe église te biso tosala une structure de la société civile. La société civile existe parce que la société civile c'est le peuple. Biso to sala motute pour muta sala moto nzambe. Biso tozo sala structure d'organisation pour muto nzamba sala nzamba pesa e pouvoir. Alobi na pesi nyonso mokili obongisa yango pona bolamu na yo mais po yo bongisa yango il faut zala organiser nzoto mutu po sala malamu ezalaka organiser. Nous avons 12 côtes à gauche 12 côtes à droite, nous avons 11 à 12 systèmes ya nzoto mutu donc makambo l'église biso toza kuna te naza catholique mais tango kimbango amimone samaki pananga alobaki te ke non ye loko aza catholique nako visiter te nako visiter ka bana nanga te. Cela veut dire que tango oyo bakoko na biso basambela kimbangu catholique ezaka nanu te, tango oyo bakoko na biso basambela ka protestant ezaka nanu te. Eza biloko eye eza l'église na bonzambe bokaboneza te, bokaboneza faiblesse ya biso batamokili. Tango zoloba makambo kolo Yesu yenda alobaka ke nakotinda molimo santo o akozala na bino kino suka molongo molimo santo ngo ye wana siko yo okabla bango ndenge nini do bazana bango moko bonzambe ya bonzambe biso toyebi te soki to se soumettre tozala béni soki to s'opposer yango na tozwa bénédiction te. Voilà nazo suka na mutuna na biso na ndeko Valère Mangituka na poto kuna po yovandi na États-Unis kuna oza na cadre na nzela ya bakombata otoyoka ke soki mutake kuna o ministre salaki mobulu awa abetami ou bien yo zali muto yozo sangisa na bakombata na ba obakotaka na bango makamba politique te matondo mingi ngai ndenge na lobi naza président ya communauté congolaise des États-Unis et lelo naza ko jouer rôle ya président ya comité directeur ya COSEC. Donc na kati ya balisanga wana bato nyonso bazali
bata mobulu bazali, bata kimia bazali, bao batanga mingi bakelasi ba docteur bazali. Parce que étant président de la communauté congolaise des États-Unis, vice nanga aza docteur. Donc aza muto atanga mingi non? Bien que nga na makamba classe na linga kolobela ngote, ata na carte nanga pe ya docteur na poche, jamais na beta ngo lisolo. Mais voilà ndinga aza docteur. Donc kozala leader ya lisanga eza pona batu nyonso. Donc na kati ya lisanga nanga ba combattant baza bata ya ba papier betelo bazali bato misala maboko bazali ba mama o basalaka ba ménage bazali bato nyonso bazali ba pasteur bazali ba sango bazali ba musulman bazali en tout cas moto nyonso azali. Voilà tosukisi na yo awa soki liloba ezali ya suka okoki koyebisa na balandi ya Info 16 na mikolo pe ozali ekozala bien pe tolukaka yo pe tozwaka beyano mpona mwa minute opesi biso tokokoka kosilisa nyonso yo toyaki nango te soki liloba ya suka mpona émission ezali okoki koyebisa bandeko na biso. Matondo mingi na bandeko nyonso baolanda ngai tozwi COSEC ezali likabo oyo bonzamba bakoko na biso solo kimbangu apesi biso mpona biso bana Congo bakongolais nyonso. Donc tomikotisa tocha maboko tosala musala oyo etikali oyo tomonelaka pasi wana ekoya na musala oyo tokosala. C'est pas le fruit de notre travail. Tobima na ba discours tokotisa maboko na kati ya COSEC tosala misala Congo ekoma Congo oyo eza ko mériter place nango na mokili. Beaucoup je salue aussi tous ceux qui vont nous suivre. Les objectifs principaux c'est d'arriver à mettre le Congo dans les rangs des pays émergents. Ça, c'est notre clé et nous allons le faire à travers 3 sous-objectifs. Aider le Congo à avoir l'autosuffisance alimentaire et aider le Congo dans la construction des infrastructures de base et aider notre pays à l'éducation au développement qui constitue l'entrepreneuriat. Parce que ce n'est pas le gouvernement ou les politiciens qui souvent développent les pays. C'est la société civile, c'est le peuple. Les ingénieurs, les entrepreneurs viennent de nos familles. Voilà pourquoi nous avons ces 3 clés principales à utiliser et exploiter pour mettre le Congo sur les rails des pays émergents. Vous parlez de l'autosuffisance alimentaire. Est-ce que vous avez déjà des terrains que vous cultivez, vous comptez acquérir des terrains que vous allez cultiver pour en arriver à cette Oui, comme nous sommes une coalition, il y a des organisations qui existent déjà, qui ont adhéré. Et parmi ces organisations, il y en a ceux qui travaillent déjà sur des terres. Ceux-là ont des terres, peut-être COSEC va leur ajouter des capacités. Comme j'ai parlé, au lieu que 10 mamans puissent faire les récoltes de 3 hectares en 3 jours, nous, COSEC, nous allons travailler de sorte qu'il y ait des machines. Comme ça, les machines peuvent récolter les produits de 100 hectares peut-être à 1 ou 2 semaines. Donc nous allons renforcer les capacités de ceux qui ont déjà des terrains. Et puisque c'est le problème du peuple, c'est la société. Donc nous, peuple, nous allons partir auprès des gouverneurs, auprès des autorités, auprès des chefs coutumiers pour leur demander la terre à faire les champs. Maintenant, c'est à eux, s'ils aiment aussi ces pays, ils vont dire, mais la terre est là, vous êtes le peuple cultivé. Maintenant, s'ils disent que non, nous on veut l'argent, bon, là on va voir ça après, mais ce que nous savons, c'est le peuple qui veut cultiver sa terre et ils peuvent nous aider à avoir la terre et à payer les droits qui sont des droits. L'entrepreneuriat, vous allez former les jeunes dans quel domaine? C'est dans tous les domaines d'entrepreneuriat. Il y a des catégories d'entrepreneuriat. Il y a l'entrepreneuriat classique, c'est-à-dire que ce que les autres ont déjà fait, et les gens viennent prendre part. Par exemple, un architecte peut embaucher les entrepreneurs
parmi lesquels un entrepreneur qui sera chargé des travaux de plomberie, l'autre sera chargé des travaux d'électricité, l'autre va mettre les carreaux. Ce sont des entrepreneurs, mais ça sont des entrepreneurs classiques. L'entrepreneuriat que nous voulons amener d'abord ici, c'est l'entrepreneuriat de créativité. Que nous puissions former nos jeunes à comment créer. Si quelqu'un a créé l'ordinateur, il a créé ça comment? Et quels sont les 3 éléments qui composent une création? Quand on crée, quand on invente l'avion, voiture, train, il n'y a que 3 composants qui est l'exemple des 3 composants des éléments qui composent le corps humain. Donc, nous allons enseigner les jeunes qu'est-ce qu'est la création, comment est-ce qu'on crée. Et on viendra à créer nos propres éléments. Ce n'est pas impossible. Si les autres ont créé des ordinateurs, des caméras, des avions, nous aussi, nous allons les créer. C'est une question de former nos jeunes et nous allons faire ça. Merci beaucoup. Donc, le résumé était que nous travaillons à Lingala. Matondo mingi na bino bande konanga ya Lingala. Tobandaki koloba ete na lisanga oyo ya société civile ya sika ezali eloko ya biso peuple. Ezali bongo po totombola mboka na biso. Tokotombola mboka na biso na banzela misato. Bolei bilia fo ezala. Photo sala pona tozwa bilia pe photo tonga biloko oyo tozana ngo posa lokola banzela biloko liboso banzela po même olobi okotonga bandako yambo yokendo tonga ndako na village moko kuna il faut yozala na nzela oyo kokomela na matériel na yo. Donc soki nzela ezate mutako kendo tonga ndako te, soki nzela ezate biloko kolia ekopola na zamba na bamboka parce que nzela ezate yangwana kotonga eza eloko ya mibale o biso totie na makanisi na biso po te biso nyonso eza te kozela mutu atongela ote tokotonga biso nyonso. Soki tolobi tokotonga nzela na Équateur tozwi bandeko Équateur bino nde bokotonga nzela ya Équateur pe tokomituna motuna metozula mbongo wapi te biso nde tokotia mbongo tokosangisa mbongo. Soko zangi ebele ya muke ate elembo za nango okoya kotia o tokosangisa biso nde peuple nde tokotonga nzela. Pe ya misa tutolobi ete tokotanga mayele ya bokeli biloko. Esenge na biso tosala misala tokela biloko. Tosala mituka, tosala ba ordinateur, tosala ba pepo, tosala biloko ndenge na ndenge. Esenge na biso kaka toyekola mayele wana tosolola po te tobanda kosala biloko wana parce que biloko basalelaka biloko wana eutaka na mboka na biso. Bongo pona nini te biso moko tosala yango. Ngonge koki soki tolandi kaka ndenge bazali kotangisa biso pe kolakisa biso pe tomitie na kati misala oyo nyonso ekokokisama na mikolo ekoyaka. Matondo mingi. La vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage,